Nabino, boulot et que plus original en mode 4G pour différence entre les professionnels na ba amateurs zeli toujours kaka ko continuer komona na mikolo nyonso kasi motuna ya lelo euti bongo epai ya nani bolanda pe tozo leson. Elo ezana mote bulu yekende kindoki kati na nkolo mbote bandeko ngai mese Rigiani Penge nazali molandi munene ya bulu yeke question na nga pesa ezopesa mokolo ya lelo na pose bino koki ezali mwana soso ya mobali to ezali soso auti kobwaka maki. Merci. Koki eza ya da soso de akoli soso déjà koli adem ah ya mwasi akoli ya mwasi koki soso de akoli ya mwasi koki ezali soso ya mobali ya mukie to ezali soso ya mobali oyo akomi kobwaka maki. Ezali soso ya mobali ya mukie. Soso ya mobali ya mukie. Soso ya mobali oyo ya mukie. Ye wana nde babengi ye kokia. Koki ezali soso ya mobali ya mukie to ezali soso ya mobali oyo akoma kobwaka maki. ezali soso ya muke ya muke ya soso ya muke soso ya muke ya mobali. Koki ezali soso ya mobali ya mukie to ezali soso ya mobali oyo akomi kobwaka maki. Merci yaya. Koki ezate soso ezali poso aliki wana omoni wana babenga ngo koki poso yaliki donc poso nango wana kaka c'est ce qu'on appelle koki parce que moi j'ai fait l'agriculture. Koki ezali soso ya mobali ya mukie to ezali soso ya mobali oyo akomi kobwaka maki. Koki yo abengi koki asoso ya muke asoso ya mobali te asoso ya mwasi te ma asoso ya muke. Koki ezali soso ya mobali ya mukie to eza soso ya mobali oyo akomi kobwaka maki. Koki eza soso ya mobali ya mukolo soso ya mobali ya mukolo koki eza soso ya mobali ya mukolo. Boulou que plus ne tombera jamais, ça c'est l'original, parole du maître, ça parle plus trop. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend, parole du jeune maître. Bomoni bino mokolo ko la boulot et que plus original en mode 4G pour différence entre ba professionnels na ba amateurs. C'est toujours kaka continuer comme on a mikolo nyonso. Ndenge pe alelo kotala kibino na banda ku bokangami ba pandi pe boseki ebele kasi ndenge to mesana ko yebisa bino tango zali koseka zwaka pe bik na papier pona kokoma ozwa leson bokanga pe bosimba yango malamu ke koki ezali na yango mwana ya soso ya mukie ya mobalite to pe soso oyo auti kobwaka makite kasi boyeba yango malamu ke koki ezali na yango kaka poso ya maki to pe ndaku oyo ebombaka liki yangwana ne babengi koki na français. Merci pour vous comprendre pe bozui les sons. To komi na suka présentation magazine Kin Lartus. Ya mokolelo kasi boyeba ke tozali bongo na page rose spéciale oyo. Joyeux anniversaire et ya Micho Lukusa ye abotama mokolelo tigati nzamba zala na ya mingi na bougie oyo obakisi mokolelo grand frère Micho Lukusa nzamba zala na yo wumela po lelo ekoinda mabe champagne ntaba pe vino ekomelama na ndenge ya kosakana te avec impact na idéologie ba joyeux anniversaire na yo Micho Lukusa édition comme maki kitoko avec impact na idéologie et pas ya Jules Ntumba le génie na sima caméra Victor Jonathan Soukam yenda benda kingai bote boy pobolu langai na banda kuna bino na montage Innocent Matengo elongo na héritier mbula Mister Drone bangonde bazalaki wana pona komonter ba élément ya mokolo kasi botika tobe sabongo ba mbote belé et pas ya merveille dama mwasi ya Choco la polyvalente yepe molani monene ya magazine Kin Lartus ba mbote na yo
merveille dama pe lisusu epai ya Jemima Masamba bambote na yo pe lisusu balandi minene ya magazine Kin l'Artiste tokomi na suka to ba lisusu nini po biso awa na magazine Kin l'Artiste to salaka bango balokotaka qui dit mieux tout travail mérite bien son salaire n'importe quoi dire au retour na ngulu kasi loko ngulu lobaka na été odundango pardon ko nana banat to monana pwesa leloko te